par rapport à toujours vivre le bien suffit, bilile le kamalo bana ebele. Toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na biso esengo eza na ngambo na biso ya koyeba ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV oyo proposa kabino actualité mais aussi ba analyse sur ba sujet d'actualité hein ba faits sociaux na ba réalité nde toujours vivre ngo na mboka na biso tolinto sola na bino moi lisolo moko muke hein moi polémique moko ezokota toujours ebate mutuna makolo nango toujours comprendre tina nango mais lisolo tolinto sola ngwana eza toujours na monde na biso ya musique boyebi que musique na biso evanda kate sans que polémique et coca kozala mais avant boyebi ka biso awa to décider en tout cas to sensibiliser kabino na biso surtout par rapport à maladie ya corona virus pour iso continuer ba leva qui état d'urgence mais corona ezaka ka donc tomi batela bandeko to continuer ko respecter ba mesures barrières ndenge ba kondi bazo senga biso ba olemba te ko senga biso respect ya ba mesures barrières parce que prévention nde masolo prévention yangonde et ko sala ke to briser chaîne ya contamination ya maladie wana pe to bengana yango ekende bisika bikauka Jos Diena soki boki kombo yo mbala moko ezopesa bino image ya cultura pays via Félix Oise quoi mais alongwa tout la mwisi ya zaza akotaka quartier latin comme même tina chef d'orchestre pe na kati ya quartier latin boyebi kazaki komi benga Tony Blair tanga lagina ne pas Félix Oise quoi po yenda zaki chef du gouvernement na cultura pays vie mais aza parmi oyo ba desevaki Félix Oise kwa tango longaki akei kokota na kati ya quartier latin na ba Michel Msulukola ba Jesak Chipo ezokisaka pena mutema Félix Oise kwa makasi kokamwa kolanda Jos Diena lelo aza koloba penza malamu te pona ba musicien oyo bazali actuellement na kati ya cultura a pays vi ngala personnellement na comprendre te pourquoi attitude wana moko na vandi na mituni na bi mais qui est derrière Jos Diena nani azotinda ye na ndimite que Félix Oise ko sika zali akoiko sepela na ba propos wana ba propos moko izali plutôt pour la ko diviser mouvement na peut-être pour la ko panza mouvement na pour quel intérêt na éviter mais en tout cas na lingina tika bino bolanda extrait oyo boyoka Jos Diena makambo sa koloba sur ba musicien oyo ba simbi cultura pays vi lelo o ba tomboli bendele ya cultura pays vi pe kombo ya Félix Oise quoi mais Jos Diena zoloba na bango na ba façon moko boye na ko bolanda na bona sima to zonga pour que tokoka ko analyser ba propos na plutôt ça la ba toilettage technique sur ba makamnaye alobi wana ndenge kaka moko ba journaliste Yves Bouya lobaka l'homme de toilettage technique doto balayer moi moke ba makamsusu o ya lobi obiso to moni yango neti tokoka ko meka pena no ko pesa point de vue na biso par rapport ya ba propos oyo wana ya onde to proposer bino bo Hollanda mais je rappelle que bozolanda chaîne YouTube na bino DMTV soko zana na abonné s'il vous plaît de onanga ozozela nini cliquez comme abonné ko bossa na te ko cliquer na petite cloche de notification za ko apparaître juste à côté ko permettre na yo orataka le sous-souté la vidéo te remettre en ligne. Alors suivons Jos Diena, nous nous retrouvons tout de suite après. À tout de suite. Alors Nicolas qu'on a dans la kanda. Vous savez bien dans ton question. Il y a des artistes il y a culture bazali ils ont existé bazana kata groupe ba chef d'orchestre bazali on a bango Botswana te et pourquoi ba ya na TVT yo ko répondre te azolo bana bango otalanga bana ba cousin bana ba nièce etc. So bolingo orchestre na biso te bolongwa so bolingi culture te messieurs ba danseuse ba dames messieurs et dames vous quittez le groupe. Ouais, message aux OPSA, ma membre culturel. Moi je vais recruter. Nakozonga nakolongola bato. Nakozonga nakolongola bato. Non, ça dit on va nakozonga wana ozo kitsanga. C'est naza wana. Na comprendre que ça noté pour. Na comprendre ngote. C'est-à-dire nazo annoncer na bato cultura pays vie
bato balingi TVT ba souffrir bato balingi ko la promotion qui est article 23 ba souffrir eh wazolo ba no comme Jos Diena nazonga sona nenga oseka ça dit l'article 23 album moko kitoko tozana loko moto sali kuna en fait nazana posa otanga komba moto te nazo finga bango te baza ba collègue nanga baza ba non to finga ya nanga ba leki nanga pas mettre en côté nazo finga binote mais j'ai l'impression comme si bozana besoin de groupe. C'est simple, le basilio comme belé. Donc, le monayo, au salipé ayo, pas de problème. Ngano fingate, mais ce qu'on a un groupe culturel pays vie. Ah bah juste diena. Bah misela mutoki. Donc faut ça la promotion. Aux élatés oiseaux quoi soit chaîne à kangao na makolo, bien à loketo, bien train, à benda ou le canal télévision. Mais je passe à la télévision et madame, je sais pas, il faut passer à la télévision. Parce que là, juste diena n'est pas content. Tant nazolo babonazolo betant qu'informateur. Ce que autant aux zongi, ngana biki wazio kaloba que soy mutalongo azonga raté. Wana loba on a ba TV. Et puis la minute chef d'orchestre Zali Eclipse Mososo a annoncé per retour noté que yo aux zongeli. Eclipse respect na chef na biso za chef d'orchestre, moi je suis l'informateur. Informateur ça dit moto compliqué. On expliquer rôle informateur. Moto azokenda ko luka pona gouvernement ya sika yeyo informateur juste là. Il y a un message et pas un président. Et puis voilà, n'engue na tamboli na moni boy. Nasalaki une audience na Guilain Samba par exemple. Nasalaki na Jesak Chipoi par exemple. Nasalaki par exemple na Alain Kabemba. Nasalaki na Vavason, na tanglo culture pays. Monsieur, quand tu es dans culture pays, il y a eu un monsieur qui s'appelait Jesak. Quand tu es venu dans la culture pays, il y a un artiste qui a Papi Louange. Un message que lancé, Papi Louange n'a pas tout voilà. Donc, il y a un artiste comme on a Sudden Play. Il y a un artiste comme Ladi Miyembe. Comme on a Ladi Miyembe. Il y a un artiste comme on a Nasdaq Viki. Balonga Longa. Il y a un artiste comme on a Simplice Diatomba. Roger Mamère. Il y a un artiste comme on a Pascal Mavita. Il y a un Pessikaka, mon système. La ligne la musabande konango bazana culture. D'accord. Tabenga libina zate. Otejo ça comment benga na biso c'est que ba solo lité na solo lina motuté. D'accord. Mais nazui paro eza yanga. Nazui paro eza yanga cultura na zoloba. Donc au mois de décembre culturel zana et bandit tournée européenne. Ah bon. Ah oui. Na ba musicien au bazana Kinshasa. Na Rotala. Yo muto otala. Monstre te mes jos. Mon Dieu, ok, tous les cas, babi toza ata mingi te polikambo na roluka kende bas Congo central na retour na roluka. Monstre aza président. Ok. Donc monstre président. José n'a pas ces informations. Au pona bato ok na bango tourner wala. C'est pourquoi tourner ngo c'est pourquoi na mois de décembre. Na décembre yo. Alors na Mikoloria na kenemba en Congo central. Tournée européenne. Na zonga na ça va plus ample détail. D'accord. Donc tournée ezali ti na mois de mars. C'est-à-dire tozana temps na biso ti mois de mars. Na rotala. Kobanga te solo zana mona ba mususu et comme boy bon ngana ozana ngate kati yo okende na neno Boti kolanda Jos Diena boyoki makambu alobi boyoki ndenga sa ko s'en prendre na ba musicien o bazali na kata culturel pays vie en réalité soko landi okoki koloba ke non alobi quand même bien pour ba booster culturel pays vie o ba musicien ba kuna balinga koleka na TVT pour na la promotion et promotion surtout il y a album il y a Félix Oazé quoi article 23 au Félix Oazé ko ko boa kalate mais na ebité so Jos Diena zo ba contexte ça fait 4 mois pratiquement 5 mois que nous les penza comme tel les alaki momke na pause likolo toujours ya makambo ya maladie oyo ya Covid 19 Jos Diena accueilli à ça koloba devant na émission wana ke ya tikala jamais kolongwa na cultura pays vie alors que toyebi ke akenda ki pe comme chef d'orchestre na quartier bon habité sur azo zo batulko bala mike ou bien ça peut-être ba théâtre tonini
akei komi comparer ba musicien o basi ba leka kotanga ba kombo na bango ke bakoki kozonga pe ko récupérer bendele wana ya culture pays vi soki ba o bazana bazo kokate so balingi TV te atangi batebele notamment na musicien lokola Simplice oyo akoma na ekutu frère en Christ est-ce que mutu lokola ye o ke kotanga le suna ba masolo lelo alors que asi a franchissa palier muso akoma na côté ankolo et même si aza toujours un peu na moi bolingo na vie na Félix Oise kwa oyo alakisaki epe moi muke nzela ya musala mais akoma na frère en Christ yo kende kotanga bakombo na bango bongo pourquoi Just Dien en tout cas à lobby vraiment ma bende tout ça comme tout na mais makam Just Dien na solo ba on dirait batindie pour aya vraiment ko kitisande les sous culture pays vi pour abomande Félix Oise quoi pour so talipe bien façon de s'exprimer ça na moi dose moko ya ko dénigrer hein orchestre ya monstre orchestre ya Félix Oise quoi alors que je crois que la plus belle performance au Félix Oise quoi à sali na musique na ye je pense que na côté général izali na bana o ya lelo donc bano bana bilongi ya lelo donc la plus belle performance au Félix Oise quoi sali zalinde na bango et donc Just Dien na oye azako luka kosala wana est-ce que izali vraiment na avantage ya Félix Oise quoi moi je ne pense pas vraiment mais heureusement que l'actuel chef d'orchestre ya mouvement wana animateur Eclipse Mososo a recadré qui est a répondre qui Just Dien en tout cas a recadré pende loko na proposé bino bolanda bon na simasiko to sala analyse ya suka pe to conclure lisolo na biso je rappelle que boza kolanda DMTV chaîne YouTube na bino soki ozana na abonné te cliquer au comme abonné ko bosa na te petite cloche ya notification juste à côté hein et vous permettre na yo rataka lisusu te ba vidéo soki to mettre en ligne en suivant Eclipse Mososo azako réagir par rapport à ba propos ya mabe ya Just Dien ensuite nous revenons tout de suite après. Eclipse Mososo Cultura Pays Vie album et c'est bimi et ça déjà sur les marchés monstres dans poto mais Eclipse na groupe na yeba zakara ya golala na palais bazo benda beauté consort bon nga penana défendre moi Eclipse moké ce qui n'a pas mutu to mona na media eza Eclipse mais hormis Eclipse bande comme suba ça pe na banze mona kati ndeni ne sala ke ba komiko onde bazo citer bino ke faut bola muka il faut banda ko leka je sais là où tu veux venir parce qu'il y avait un garçon tu avais reçu un garçon dimanche passé garçon moyamaki awa il y a comme net bon on a net porte-parole na biso quoi donc c'est bien chef d'orchestre na bino na culture pays bon il y a pas de souci pas que c'est bien moi qui va les temps passés na actuel c'est moi le chef d'orchestre il y a Mikolo on zamba ça Mikolo donc garçon na moi qui va beka ma culture pays bon on est atala qui c'est un garçon Jos Dien on a un ex-ministère Cultura Pays parmi les gens qui nous ont trahis bon peut-être na Kati parce que nous il y a la foule mais moi je l'apprécie beaucoup c'est un bon chanteur c'est un bon danseur il chante bien il danse bien mais moi ce qui m'étonne au moins un montage ba Igwe enfin de Fabregas fier voilà moi on a fier biso plutôt pour ça moi tous appels moi moi Cultura Pays ça devient peu tous fier na garçon vraiment pas ça qui a évolué ni massa génération net fali betelo Bercy Ferré on comprend donc c'est Vanda donc on a pas ça on est peut-être au loba repère nos conseils parce que beta na culture PVT moni boy Isaac mais na repère exemple moi mki la télé c'est belle et puis internet comme partout ce que sur biso to les télé photos photo bien garçon c'est que notre la télé c'est pas lui qui va nous faire la promo de notre album. Ouais. Je t'apprécie beaucoup, tu fais bien ton boulot, mais fais un effort, il y a honoré, biso bateau de tika en culture PV. Au lieu de ta bine affilée, non, comme si ça soit moins bien quoi. Donc ça veut dire que yo on imate quelque chose ça ou bien je viens de dire que c'est un artiste que j'apprécie. Parce qu'il fait son art, ayemba bien batutu ba yebi, ayemba bien. C'est ça que je viens de dire. C'est un bon chanteur, je l'apprécie, il danse bien et tout, mais il faut à ça moins effort aller katabine affilée parce que ça promo article on n'a pas besoin de lui. Même biso motebi banzela TV, yo mo exactement
on est fréquent sur les réseaux sociaux, Instagram. Et puis, ça a chaîne est bien en boca. Si on a chanté, on ne quitte pas dehors la chaîne, on attend encore la télé pour permettre. On ne quitte pas dehors les cas. Et puis, ketchup virus Doumé na biso. Doumé a so a charabanze mon album. Azoleka na chaîne Moussous. Ce qu'on fait pas vous autres, fait pas bien. Vraiment, aux gens soucis na biso, mais soucis on a bien été quoi. Ils ont bien été mais bataille qui. Il paraît beaucoup comme caricaturé qui a joué au senga vieux pas zonga mouvement. Mais à un groupe na yé, au zonga culturel ou soit tout le banane, soit au zonga culturel boboya. Bon, la décision, ça dépend, il y a mon seul amour, mais il y a une place, il y a une demande dans bon côté. Il y a une éclipse, et puis surtout, pour ça, il y a une trahison, il y a une place qui m'a baby. Parce que normalement, au monstre, qui essaie de battre, pour ne pas passer, mais ce qui le lingo ça va des marches dans la culture et venir dans le cas moi parce que ouais comme notre mot bêta musique na ba coco na banana ticket là-bas mais qui on a ça le ton on va respirer quand on bien ba ben te la télé te nga éclipse en tant que chef non relais que ça va na télé puis ce qui est encore plus grave ba chanteur na biso ba chanteur il y a 6 cas parce que ba preuve qu'un album au article 23 tout dans la pandémie à coronavirus monde tout est ni ça qui a arrêté ce que bana ba tout ce temps tout ça ba clip au monde ba télé au monde internet chanteur mot internet aspirine milimo donc tout ça équipe ils a rajeuni ce qu'on a évité c'est le problème avec tonton abiso ezawapi donc on a évité dans pour tara Isaac Maï au gros attaque au bata article 21 ça oui ils ont bien bossé mais il y a petit commentaire moko positif pour la bana qui tu vas éviter mais au ça est dénigrer biso. Là, moi, en tant que chef, je ne peux pas accepter. Abiazagina la poya, Viennaye, Joss Dié, Félix Oazé, quoi, Viennaye, Arolingate, orchestre Viennaye, Koufane. Et quand on boutique, surtout pour ça, sur trahison, vous savez, ça vient en haute, ça vient en haute. Ce qu'on a, et l'eau qu'on a au Bossala, on a intention nini. Mais bis ce que tu tika l'autre nga le na 20 ans qui sera payé nga ko baté bis ne ce qu'on est ba ko qui sera payé tout ce boteur de la licence ko le ba no qui sera payé mais le bon sens moko bien ko dénigrer bato ba na 80 parce que peut être dans les néant ba fula ki pour preuve vous décevoir ce fallait au sala bis ne tinga za fan na dans les langues fort il m'a bien mais ça n'a plaisir les katabina filé au sali ba œuvre à Bayoka et c'est besoin de la bar partout et ça c'est bien tu vois. C'est un mot simple. Moi, monument vivant et puis image et animation qui sont vivre en Afrique puis en Congo. On a la preuve là. Bon, pendant le baloba trotté, na banaka aussi la preuve vraiment quoi. Mokuke bako banga monganga. Iyo eclipse on l'air simba bakuchika ye. Zotama enzotwe. Les sénateurs. Chicote, Soko, Pati, c'est de l'élo. Steve Moui, Chamamba, Chibatou, Nugelo Katene, Jano Binanu, Toke, Alayaka Tobina, Lagolba, Charlie Chaplin, Charlot. Merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment, Isaac Maï, naïka kapuna soit dans tes mais naïmi pour le programme de son orchestre mais quand on a question fait na répondre parce que nous avons qui là mon encore biso tout ça maloba donc tonton tu peux parler de culture rap mais pas le bon la façon mon a bien ko dénigrer bato aux habitants culture rap parce que artiste là tu ba jeune ba ba comme ça la baroyer ba na kaka. Merci Eclipse Mososo. Je profite également pour souhaiter un... Voilà, Boti Kolandawana, Eclipse Mososo, animateur, moko ya animateur ya makasi ya mboka oyo, Eclipse Mososo oyo, à réagir, hein, na ba propos ya Just Bien Napé, à recadrer comme il se doit. En tout cas, personnellement, point de vue nanga, na sali nanga penza mo mke na mupandi Eclipse Mososo, parce que je crois que Malobao Just Bien Nalobi, en tant qu'ancien cultura pays, ce qu'il peut faire, c'est d'encourager
encourager ba musiciens au bazana kati soka moni que moi faille moko ezali au lieu que ya roya ko banda ko dénigrer bango ko dénigrer orchestre comme si ya sala ke loko moko ya extraordinaire na orchestre wana ti na niveau ya okende koloba ke non toza na tournée monene de décembre ti mars avec comme date importante le 13 février na Paris. Or mokil mobimba yebi nango nani ya kobeta le 13 février na Paris, c'est un secret de Polichinelle. Donc tala tu habite sur Azulu Kanini, est-ce que Just Dien azan la recherche il y a buzz azan la recherche il y a kobima lisusu tondenge nini. Donc za recherche il y a buzz na men intérêt nini oza ko reprocher ba musicien cultura pays vi bazola la bapongi au lieu basa la promotion mais yo moko pe ozala kana orchestre obetaka wapi pe banzembo na yo yokanaka. Donc c'est vraiment triste. Yango mon Eclipse Mososo aye ko recadrer alobi na ye banana no par koluka ko lekata bina filé bongo to solo la yo ozana na tana niveau ya bina filé te lelo yo za mutu moko ndongo longaki na orchestre waze ko fala ko za lokola ba fali lokola ba fere no bazo sala ka fierté ya ba orchestre ba uta mais est-ce que biso to ko vanda pena botozo tala pe boy o mwana waze ko pena longwaka na orchestre waze ko lelo ya sala fierté makasi yango pe question ngapela na tuni Just Dien yango orchestre na yo ekufa tonini orchestre na yo ezaka su wapi. De même oza ko reprocher na ba musicien baza na orchestre ya waze kwa ke ba balingi TVT bazo kima TV et bongo yo moko pe ba musicien o ya yo balikana na TV d'abord ba ebanité ngana biata musicien na yo moko te to ebeka ko za ko collaborer na je sais que tu peux mais pourquoi venir reprocher aux autres ce que toi-même tu es incapable de faire. Il faut dire que lorsque Félix Oisé quoi vient na République démocratique du Congo pour Banda Cultura PIV, Félix Oisé quoi n'a pratiquement pas de nom. C'est vrai qu'il était dans l'ombre. Il y a Papa Wemba et même un peu à Kofi Olomide à travers écriture naïe pour Akomela Papa Wemba Banzembo Akomela pe Kofi Olomide. On connaît l'histoire mais Félix Oisé quoi tanga mekina numo Banzembo naïe likolo kuna po meka kobima a utilisé qui ba artiste ya ba kombo lokwa ba Madilu lokwa ba Papa Wemba ba imbaki naïe mais tango aye awa Oisé quoi ala ki na kombote mais Oisé quoi à finir par se faire une place na musique na biso aye ko briser carré magique ezala ki Oisé quoi kotipe na kati wana et Oisé quoi asali pe ba musicien abimisi ba animateur rebelle lokola ba Papi Louange ba Jesak Tipo on reconnaît Just Dien na obimi ba Sedentey ba bimi ba Vicky Nasdaq ba bimi ba musicien ebele tokotanga ko to la di miyembe te pour la di miyembe salaka déjà combo peme na grand-père Bozia na umelaka kuna akendaka déjà ba mikili na grand-père Benz Bozia ce n'est pas Oisé kwande asala la di miyembe mais ba simplice ba ye ba bimi Oisé kwa sali ba kombo mais Just Dien na tango zo longwe pa ya Oisé quoi o longwe déjà na kombo parce que Ozaki Tony Blair Ozaki déjà na kombo un des chefs du gouvernement cultura PIV auquel sous d'orchestre ya munene pa ya mopa o mokondi a fouli lisusu yo grave pe a pesio lisusu poste kaka ya chef d'orchestre donc kombo et salami mais qu'est-ce que tu as fait de renom au Yozuana renommé au kombo no Yozuana après qu'on les connaît pas Oisé quoi pe pas Kofi Olomide qu'est-ce que tu en as fait est-ce que yo bimisi mwana nini Just Dien pour que lelo oya kolobela batu oyo basali cri lokola fimbu o ezana succès moko planétaire fimbu o etamboli mokili mobimba monde entier babini yango bayebi yango et Just Dien oyebi na sali fimbu wana si Eclipse Mososo l'actuel chef d'orchestre ya Cultura PIV ezana yotin eza yo saki wana ta eza ba musicien o ya lelo ba musicien bazalaki c'est vrai que misusu balongwa mais fimbu ça mi n'importe na bango et fimbu c'est je crois le générique le plus suivi il y a Cultura PIV o wanga lango ndenge nini talande ba musicien ba yesu ko immortaliser ngo na ba match na biso nyo surtout il y a Léopard fimbu ezwa elamoko makasi na ba étranger so ba ko beta awa bazo beta ba ofia ko la biso fimbu. Donc Just Dien na moi arrogance wana ngo wana eza vraiment elengité je crois que na vu que Yomoko pe ozana une actualité te fallait que oza quand même assez humble à moins que les akande comment landule na biso une recherche ya buzz hein se faire un peu un nom li sous temps kombo lala qui déjà olingio bando chrétien mais malheureusement ko chrétien kaka na orchestre ya Vienne yo pour mettre mal à l'aise ceux qui sont là nenga na trouver ngo vraiment mabe makasi je pensais que oza mutu moko avec suffisamment de maturité hein et que koyi ko sala elo mo ya bongote je ne pense pas connaissant Félix Oisé quoi a koki ko zala d'accord na
ba polémique yozo créer kana kata mouvement na bosiko yo lobby Eclipse Mososo pe ya lobby koma tani tibina philosophie te sopio donc ça li vraiment kitoko te nga personnellement na zamwa muke na mpanzi Eclipse Mososo parce que c'est un gars qui me paraît plus posé que yo just bien à lelo Eclipse Mososo ne parle pas beaucoup et zo monde en est obligé à loba pe à lobby je pense que à recadrer yo comme il se doit ils a vraiment kitoko côté modèle yo au lobby wana esali malamote donc olo bana batu oyo bana performance ya makasi batu oyo ba gagner coupe batu balati médaille en or yo moto oyo obetano ka équipe molata médaille toujours reprocher bango fimbo wana mais wana eza succès mondial to Eclipse Mososo sala wana eza vraiment kozala na ingratitude ba comportement ya modèle wana just bien eza vraiment qui to côté donc voilà moi mouké lisolo tonga to proposer nabino j'espère que le la biso bozala pe un peu touché moi coup de gueule ko ça la pe bino par rapport ya ba excès de zèle ya just bien en tout cas nga za point de vue nga la moni maka modèle wana soza un point de vue mususu y a pas de problème ko réagir pas à travers ba commentaire nga na se pencher un peu plus vers Mososo na moni que za malsain makambo just bien na alobi wana za vraiment qui to côté recherche ya polémique pour kombono yo kanali susu kaka en chrétien ba musicien ou ba en orchestre ya Viena yo Félix Oise quoi ils mabe vraiment fa o chrétien ta ba musicien mshu po binonde bo pesa Oise quoi pas si tambo ke na pas mon pa mon konzi Kofi Olomide merci soki bo sepeli botike la biso like bo réagir pe ande ka to lobby à travers ba commentaire to nga pena ko tanga bino pe mingi mais surtout bobo sanate pardon, qu'on s'abonner à la chaîne Nabino DMTV, qu'on s'abonner, ou cliquer sur la cloche de notification juste à côté, yango et qu'on permettre nayo au rater les sous-soutés, la prochaine vidéo toye ba commettre en ligne. Tommy Batela pour ba leva qui état d'urgence mais coronavirus a résisté à Zakaka donc to continuer qu'on respecter ba mesures barrières, tous à la comportement moko toujours responsable parce que prévention de masolo yangonde et les kinyo surtout yangonde qu'on permettre que maladie wana to bengana yango musika nabiso. Merci Nabino pour pesi biso temps nabino to kokako échanger to solo là sur sujet où nous espérons qu'il retenir attention nabino mais to kozonga lisusu avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et tokutani prochainement soki nzambe abateli biso DMTV vous dit au revoir.